Bonjour la famille, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tokos. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Lelo, nana partagé na bino. Comment on a kangaka bafoulard nanga quoi. Comment on a kanga bafoulard parce que bate belé basengenga na la vidéo comment na kanga bafoulard lelo nana partagé na bino comment na kanga bafoulard nanga. La vidéo hier avant chez foulard nanga nalata déjà bonné nanga boé de bomoni nalati nalata ngo boé et après na gumbi déjà foulard nanga ti boé et maintenant na kanga oui, ça numéro 1 et maintenant numéro 2 on va à côté on a mopanzi quoi car le même modèle non mopanzi le même modèle à Kanyang Mopanzi. Numéro 3, nazi foulard nanga quand les aikiwana na lekisi yango boye. Et nazi pe oyo il y a maintenant numéro 4 nazi foulard nanga et maintenant nazui oyo akotisi yango awa
nakotisi yango lisusu wana na kati, nakoti wana na kati boye naye kokotisa na point et après quoi voilà. Et après naye lisusu awa kotisa yango boye. Maintenant, numéro 5. Nalinga yango mingi eza best friend nanga. Numéro 5 na 4 eza best friend nanga. Nalinga yango mingi. Nazwa foulard nanga. Nagumbi yango boye. Hein? Eux, ils ont ma meilleure amie. Hein? Ma meilleure amie nanga quoi. Yeah. Yango boye et maintenant naye nango boye après azwi oyo naye nango awa kotisi après serrer encore. naokotisa banini oyo bakonkoko nango na kati quoi pour que nasala yango ne nasala yango na forme ya ne quoi ne baloba ne v nayemi nanga te nayemi nanga te ya oyo eza best friend nanga numéro 5 meilleure amie nanga yeyo. Maintenant numéro 6. Il y a maintenant numéro 6 dans une foulard nanga. Il y a pépé les bouées. Tiens au bouée. Nango bouée. Yeah, nango bouée na sima. Monde na kangi. Upanze umulai, upanze umukuse. Maintenant, on va contourner.
nakotisi yango awa. Et maintenant nazwi oyo na tourne yango boye. Nango awa. Oh, il va 6e. P numéro à Souka. En tout cas, ce qui vidéo c'est pélicio comme ça n'a été que s'abonner, que aimer et que partager, que tu as un commentaire na c'est ni lingi prochainement to make un peu que solo là. Donc na meme libino le façon na kanga ba foulard na si façon na kanga ba foulard au ke nango fête au kende nango partout aux à la l'aise quoi propre classe yango na partager yango na bino lelo. Donc so vidéo c'est pélicio telanga j'aime so pe c'est pélicio te tikelanga commentaire pour que prochainement to make un peu ko bongisa. En tout cas na lela bino fort nzamba batela bino abatela pe mabota na bino bisous.